bit oyo tosengelaki to atteindre to tozali kolanda tobi tokokoma tina suka ya Mikodo presse en ligne. tosengeli kolite contre la pauvreté. Mikodo presse en ligne. tobitunaki pauvreté ndeni tobi pauvreté ezali kaka te moto oyo azali na nzala ya bilei kolia la nourriture, mais babi moto azali na état ya pauvreté po azali mpe kozanga bakapasité mosusu oyo ekoki kosala ye asepanouir dans la vie. Mikodo presse en ligne. tolobela délinquance juvénile, tolobela mpe manque ya baformation oyo ekoki kosala moto ayeba koprendre en charge na babesoin moko azali na yango. Mikodo presse en ligne. Pour to atteindre objectif wana, raison pour laquelle tolobaki tokocréer bacentre de formation, tokoluka kosomba baesika pour ke tosala tocultive yango. Mikodo presse en ligne. Bonsoir et bonjour chers amis fidèles téléspectateurs de la chaîne Molière Télévision au canal plus 345, chers amis fidèles téléspectateurs. Un petit rappel à tous nos amis fidèles téléspectateurs de la chaîne Molière Télévision, nous émettons sur canal plus 345 chaque vendredi 17h30 et pour la rediffusion c'est chaque lundi à 11h30. Alors ici nous sommes vraiment précisément venus assister nos amis de la fondation Mondeko ici ka Owapi Bazaliko Bakisa, en plus pour soutenir le chef de l'État. Le chef de l'État durant son mandat, parce que quand vous venez dans un milieu périphérique ou dans un milieu bon à l'étranger, installer fondation, c'est pas facile. Mais sensibiliser les populations aussi est de la plus facilité. Alors pour bel une fois de plus, c'est d'éviter notre espace promotionnel télébusiness de la chaîne Molière Télévision, Canal Plus 345. On va d'abord retourner du côté de la région. Nous allons se détendre un peu. Une belle détente qui fera énormément plaisir à tous nos propres fidèles téléspectateurs de la chaîne Molière Télévision sur Canal Plus 345. Nos téléspectateurs fidèles, ceux qui vont nous regarder à l'étranger, à partir de Belgique, France, États-Unis, Congo, Brazzaville, Gabon, Afrique du Sud, c'est grâce à Canal+. Mais après avoir regardé nos émissions sur Molière Télévision, nous avons aussi notre chaîne sur YouTube dont nous plaçons nos vidéos, nos émissions que nous enregistrons ici. En intégralité, vous tapez Mikodo Presse en ligne, vous allez voir les vidéos de Kinshasa, de la RDC, dans la chaîne. Vous prenez d'abord les spots ici qu'on va nous proposer. C'est la prophétesse internationale, Maman Petroni Moukandi. Elle a clôturé l'année 2021 sur Avenue Moukoko numéro 47. Comme il y a limité la carte à Mombele. Elle a invité surtout pour la jeune de prière. Il a eu 50 jours. Bon, et après, toujours, il a invité des marques à la mission à Mokolalelo. Au Alandi, président de la fondation, il y a le vice-président Arsène Pembeli. Tout le monde est Maman Petroni Moukandi. Balobi Mikodo presse en ligne avec Molière Tingala. Tous s'abonner massivement. Nga vie de loin. Na s'abonner na Mikodo presse en ligne. Ah, Molière Tingala. C'est très amusant et très mignon. Et Molière Tingala aux fantastique. Siècle. C'est pas appareil. Voilà, chers amis fidèles téléspectateurs, pour vous dire comment maman a sali annonce, a sali appel dans la négo, l'accord de Christ, surtout, on a un équilibre, il y a pour tout ça dans ces jours, on a un problème, ils ont si maté, il y a quand même pour ça la clôture, il y a l'année 2021, dans l'église centre chrétien Emmaüs, qui dirige le couple Moukandi. Donc, maman prophétesse, Moukandi, la prophétesse internationale. Bon séjour à l'étranger, maman prophétesse, juste dans le cas où on a un salam, voilà, directement sur votre site rapidement parce qu'il est beaucoup vraiment dans la programme de moins belé, mais vu le temps, voilà, mot de Beauté, ça va bien. Ah, et c'est moi. Et c'est mon cas, c'est le babino à la biso. Merci beaucoup. Bah, il faut que les gars la Molière TV na canal. Oui, ils ont la bosso.
bah liboso tosepe makasi parce que Molière te comprendre que eza chaîne oyo elandaka bato oyo bazali kolula kosala makambo ya bien. Merci. oke baaccompagne bango vraiment totundisami na esengo mpona mbala liboso ya koyamba bino mpe pana. Voilà, merci beaucoup. Tony Samine, c'est mon point à Bolanda. Biso, chers amis des téléspectateurs. Yazali, vice-président de la Fondation Bondeko. Bolanda, Fondation Bondeko. Le président Azali absent à Kinshasa, mais je pense que dès son retour, par rapport à la santé, par rapport à la région Mbélé, on va aussi les recevoir parce que dans un grand plateau, la journaliste est différente. Les médias de la ville, dès à partir de cela, ce qu'on a président, tout le temps. Le vice-président local Azali a disposé à passer tout le temps, espace à temps Azali, il y a moins de nettoyer à Wato sur le Burkina. Les Guarcel, là il est vu. Mais il a mis qu'on bête avec une flash sur mon quai. On va comprendre les Azali sur la caméra. Dans la caméra, on a vu ça. Mais quand on s'est présenté aux Alinani, Toyo Wapi, et puis Toyo Bino, Moza Kolokani, na ville à Kinshasa. Voilà. Ngai nazali monsieur Arsène Pembele, nazali bongo président Molandi, pourquoi tokoloba na français vice-président na kati ya Fondation Bondeko. Fondation Bondeko oyo eza bongo akote epai ya président Masunga bienvenue. Nende papa journaliste aussi koloba na biso azali na mobembo. Papa président na biso avandaki amonaki te susi ezalaki na kati ya motema mokolo moko asala eloko moko ekoede bato, donc ezalaki mposa oyo ebandaki komata otokala yango wana na année 2002 ayebaki bongo kocreye Fondation Bondeko. Fondation Bondeko alobaki ezali lisanga oyo tozali kolula kovivre bondeko ya solo fraternité. Et na kati ya fraternité wana ezali pour que tokoka kose soutenir na ba objectif ebele tozali na yango. Omona yango na kati ya logo na biso bato basimbani basalisa mpona koloba te likambo na yo etali te ngai. Na kati ya fondation na biso tozali na bit oyo tosengelaki to atteindre to tozali kolanda tobi tokokoma tina suka ya bit to pe objectif na biso tobi tosengeli kolite contre la pauvreté. Bongo tobi tunaki pauvreté ndeni, tobi pauvreté ezali kaka te moto oyo azali na nzala ya bilei kolia la nourriture, mais babi moto azali na état ya pauvreté po azali pe kozanga bakapasité mosusu oyo ekoki kosala ye s'épanouir dans la vie. Yango wana na kati ya pauvreté président ayebisi biso tolobela analphabétisation, tolobela délinquance juvénile, tolobela pe manque ya baformation oyo ekoki kosala moto ayeba koprendre en charge na babesoin moko azali na yango. Yango wana esalaki te tokota na kati ya profondeur ya makambo mana maso et toyebake lelo tosengeli kosala nini po to atteindre objectif wana. Raison pour laquelle tolobaki tokocréer bacentre de formation, tokoluka kosomba baesika pour que tosala tocultive yango. Sabi culture mpe ezali moko ya objectif na biso na kati ya fondation bato bayekola kolona pe sabi kolona ekopermettre biso tozalaka na nourriture abondante na kati ya vie na biso. Voilà un peu na bopousse soki na koyi kolobela fondation to pe objectif na biso. Voilà moi na bopousse soki pe okoki kolobela fondation to pe objectif ya fondation. Mais nyonso opesi lokola explication ngai na otopema tout à l'heure on a cérémonie et les gars qui a remise les brevets. Ouais, dans la première édition. Hein. Oui, dans la première édition. Il y avait combien de participants au début et puis Nasuka, il y avait combien de récites pour la réussite à brevet. Avant toute l'image. Merci beaucoup pour la Montuna Wana.
Je pense que vous constatez bien awa tozali na milieu moko eza vraiment reculé na banlieue. Donc tokoloba tolulaki kozala awa parce que ntango toyaki ndenge tozokotambola kovisite bisika bato ezali ntango mosusu koaporte mpe main forte na baye bazali kozanga tomonaki milieu oyo bazali kozanga kaka bilei te ya kolia mais bazali mpe bakapasité mosusu ekoki kosalaka badevelope tokomona ntango mosusu otamboli liboso kuna na ville bisika mosusu to mpe toza na commune ya Monga Fula bien sûr mais soki obimi mwa libanda okomona moto asali atelier na ye aza kose débrouiller eza propre bato baza kosala esthétique kasi awa tomonaki bato mingimingi bazipesi kaka na mosala soit bazali kokende bilanga e bakapasité wana to mpe bafaculté mosusu wana ezalaki mpasi mpona kodevelope yango alors tolobaki non tokende kuna biso tosala centre ntango toyei kosala centre oyo totiaki bafilière ebele tozalaki bongo na coupe couture tobandaki na bango formation tobandaki na esthétique tobandaki na auto école ezalaki bafilière nyonso wana misato oyo tobaki totante expérience pamba te na année oyo nde tobandi expérience ya formation. Trois filières. Trois filières, auto-école, donc bana école combien dans le département auto-école? Donc auto-école tant babandaki bazalaki 18. 18 bazalaki 18 baki kosuka mibale. Oh, bon 16 wana bakira. Ba kosuka mibale pona nini? Nabi côté oyo ndenge nalobi yango ne bandeli. Tosalaki formation ofele. Na cadre objectif na biso tolo mituka ezalaki koyekola mituka ezalaki disponible mituka to mutuka tozalaki na mituka mibale zangi tozalaki na nebande tobi totande expérience exactement mituka ezalaki mibale et puis bazalaki na molakisi na bango azalaki vraiment compétent et puis disponible azalaki disponible on babandi 16 basilisi na mibale c'est que moi quelque part moi bakoka jamais ezalaki to bete ezalaki mosala ezalaki okende malamu te okomo tokocomprendre eloko moko ezali koleka mpe mingi na kati ya ville na biso ya Kinshasa oyo tokosenga lobi to mpe bino bapandisango bosalisa mpe bandeko formation ekopesama mais mutu aye na objectif ayekola kokumba kaka oyo misusu etali formation si nini elekaka na nzela azali na yango posa te. Donc wana ezalaki mpe moko ya élément oyo esalaki te ntango baye basali bapratique ya ebandeli alobi na koki akimi ok eza mpe ofele ezalaki ofele koko ya bareze ezalaki wana alors bien que tozalaki kosala formation ofele ezalaki kosenga mwa baexigence ya mike baformalité notamment soki okosala pratique faut somba carburant alors bango mpo na milieu de vie oyo carburant il faut président et la fondation Mondego a tia carburant au bango ba la pratique. Papa Molière, ils ont ce problème qui dit ça capri to fallait reloko mayo samwe. Il y a pas vraiment souvenir au tikelinga na balesheke bango pe bazo sekanga mazo yembelanga ya tikalisima. Moi c'est ali koka mwana magorodo pe bazo yorke ferkinyam. Bisous bye. Soki ozwi ndako osengeli oyo bakofuta yango donc okozwa ndako te mpo moto mosusu afutelaka yo ozwi kokumba motuka yekola mpe kosomba carburant oyo ekosalisa yo pratique. Voilà progression na deuxième filière on ezalaki na coupe couture non ya liboso tozalaki tolobeli auto-école tokoti na deuxième filière toye na coupe couture bravo na coupe couture babandaki combien mpo na coupe couture bazalaki 35 na 35 wana basilisi bango nyonso 28 mais tu remettre ba brevet na bandeko o bazalaki awa ba to bengaki yango to kende na procédure ya koloba première session nde to meseni koloba c'est tu ana bilinga 9 candidats na basalaki effort ya kozwa brevet na bango na première session deuxième session ça oui deuxième session alors troisième filière ezalaki esthétique bango bazalaki combien de participants na kati ya esthétique nde tozalaki na bango mingi mpenza te bango totika tozalaki na toretenaki 16 personnes na 16 personnes wana bapusani kasi tokomi na suka ntango bakoluka kokende sala stage balobi bazali na mosolo te
Alors tolobaki biso na ba objectif na biso to sengeli to pesa formation incomplète. Alors to sengelaki to zo ba disposition pour na bango raison pour laquelle tolobaki to ko pesa bango brevet na noté ti ba boye ba ko silisa maye to sengeli na yango pona. Exactement. Ça va, tous les images, il y a ces jours, on a tout le monde qui présente, c'est à bourgmestre. Vraiment, c'est que vous contactez qui bureau. Oui. Aïe. Ah, c'est que c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Voilà. Tout le monde, nous, chacun m'a pas nazala qui peut en avoir. Tout le monde, c'est vraiment une kaki. Merci. Voilà, chers amis fidèles téléspectateurs, bon, comment mon coloana samedi. C'était sous la pluie, hein. Sous la pluie, bien sûr. Sous la pluie, mon conseiller, cérémonie les gars qui m'aiment, bon, mon comment. Les intéressés, au besoin d'un zinga ya. Toi, la quartier. Tout dans la quartier Saya. Quartier Saya. Kimbondo Télécom. Kimbondo Télécom. Même des bazapes na moi, Slemba Roya. Oui, bien sûr. On appelle à moi Ngabagoya. Akokikoya, mais tout en a bon objectif, je pense, n'a pas explicité en gros. Voilà, voilà, merci beaucoup. Alors, Bandeko Bazap Zinga Zinga Yakoto, Bomoni Fondation Bondeko Zeliwana, va placer presque tout et ça gratuit. Alors, on a posé que la métier. Le président, bienvenue, on a posé à récupérer, il y a Kolongola qui sont achetés. Moi, jeune, on a diplômé, mais on a diplômé. Mais ce qu'on a moi formation, comme ça peut monter na vie, comme ça peut monter na vie, mais le logo qui est fait, peut-être va dire en formation ça là qui au dépassé de 10 000 francs par exemple. Mais le logo qui gagne $100, $1000, c'est grâce à la fondation Bondeko. Ndeko, fondation Bondeko zaka awa to bozo panza yango to bozo mekana ko tester ko taquer tous les milliers. Pour tous qui t'a déjà toujours cité. Voilà, dans le bas qui a beau, merci. La fondation Bondeko ezali kaka awa te. Voilà. Ezali kaka awa te. Nambi l'objectif na tu ezali to atteindre République démocratique du Congo Mobimba. Problème est ce qu'on a Kinshasa boza wapi. Na Kinshasa tozali awa. Na Monga Fula, na Kinshasa tozali na Selemba au plus précisément na quartier Kalunga. OK. Je vais là pour vice-président. Oui, nous sommes tout wana. Oui, bien sûr. Après kuna na kota Kalunga. Na Kalunga na Kinshasa jusque là, to sali bisika mibale, mais to appelle lisusu na Kasangulu. Na Kasangulu to na particularité moko. Na kanti bo pesa ngai ngonga bo permettre na yango. Particularité na biso na Kasangulu ezali to zali ko former ba constructeur. Mais na technologie moko moderne. Awa ezana nous penza utiliser te, eza beaucoup plus utilisé en Afrique du Sud avec des blocs stabilisés. Les blocs stabilisés batongaka yango na simati. Donc pour na kotonga yango eza la technique au sengeli oyekola na kati ya fondation. Je pense bomoni yango biso to tongeli yango bâtiment oyo likolo to tongi yango eza ba bloc mo ezali ko permettre que na eza ko s'adapter na état ya climat nyonso tozali na yango. Totonga yango na simati ndi na lobi to sala ka emboîtement. Donc bana bazo koyekola pe yango eza na Kasangulu bazo bénéficier nango ebele ya ba déco ba jeune na Kasangulu ba yekoli yango grâce pe ya administrateur à territoire ayaki ko soutenir biso et ils ont sali que formation pe ezali ko évoluer na Kasangulu malamu. Donc jusque là on a Selemba ou Monga Fula na Kinshasa et puis on a Kasangulu na Congo central. Bravo Fondation Bondeko, bravo vraiment na bandeko surtout bolandi biso bo comprendre lisolo to solo lina molandi sani ya président ya fondation ndeko Arcel Pembele ya zali wana pona koyamba bandeko nyonso tout o ba na posa ya koya ko formation to bengi bino peuple congolais ndeko no surtout mama bozana ba âge limité bête même maman âge à 50 ans même maman à âge à 50 ans voire même plus sokaza apte à koya kozwa formation. Voilà. Vous allez voir ça dans ba image ya bande. Oui, il y a moi deux illustré déjà. Merci beaucoup pour na illustrer ba ndenge tala ne ba pesa ba brevet tala kay tala ndenge sengeli kaki les ali malamu makasi chers amis fidèles sur le spectacle biso bande kwa Molière télévision pour na Canal Plus tous ala rara wana pour na kokita na terrain. Tout suite information se transmettre en à travers population et ville province ya Kinshasa na bande ko na radio li banda bozali ba bailleur de fonds bozana ba moyens. Voilà s'il faut soutenir. Oui, bien sûr. Il va être un président. Il peut avoir beaucoup d'argent et ça n'engage que lui. Mais il y a Pendeko, Ozalina,
mbongo ebele okendanga na musique populaire loko ya bafali ya bina filé ba Weranson okendanga na musique ebele ba Adolphe Dominguez obambaka ba $1000 $3000 mais soki tu 3000 wana oye na fondation lobi voilà aussi ma participation pour la deuxième édition information à bateau na té on a mbongo no bien sûr mais na TP pour soutenir vous allez malade makasi. Merci beaucoup chers amis fidèles téléspectateurs to komina suka n'écoutez les caméras on peut un message encore avant on peut un message phare on a qui discours à chef de l'État oui oui on peut soutenir même dans ONG dans la fondation ça non lecture pour le chef de l'État voilà chef de l'État na biso ya jeune on peut s'appeler merci pour atali ngambo na biso pe donc yango ezali ko la soutien na ye na biso ba tozali ko sala pe pour appuyer l'objectif na ye pour appuyer projet na ye pour sepela ki makasi a continuer pour ça là mosala na ye malamu biso tozali na sima na ye pour ba ko soutenir ye pour que Congo ya lobby ezala Congo ya kitoko grâce pe ya ndeko Félix Antoine Tshisekedi. Alors petit directement message phare pour la fondation Bondeko nous surtout esengi oloba caméra na ngona loba. Voilà, merci beaucoup pour la visite à Bino na kati ya fondation Bondeko. Message na biso ezali boye tozali kobanda année ya sika mpona encadrement ya bandeko na bafiliere tozali na yango tokoyebisa na bino te tobakisi bafiliere mosusu totie construction ezali année oyo tokotravaille na Kinshasa tozali na menuiserie tozo kocréer centre ya monene oyo epai bato bakoyekola mpenza biloko nyonso ndenge ya kosala bakiti ndenge ya kosala bambeto baporte charpenterie toza na yango tokosala yango aussi mécanique générale donc tokobanda année ya sika rentrée ekozala bongo le 5 janvier. Voilà pourquoi nous faisons appel epai ya bato nyonso oyo wana awa kaka na quartier Kalunga nyonso mibale tolancer le 5 donc tu suis invitation et vous allez malade makasi. Merci beaucoup. Bao ba Holanda biso bazwa temps ya koya et bako découvrir nyonso ebele ya malamu ceux qui oyaki pamba au monde okobima na quelque chose na grâce ya fondation Bondeko. Na grâce à la fondation Bondeko, chers amis fidèles téléspectateurs, nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission qui est aussi de votre chers amis fidèles téléspectateurs. On avait réussi ensemble avec vous, c'est le vice-président de la fondation Bondeko. Il s'appelle Ndeko Arsène Pembele. Ndeko Arsène Pembele, qui message au adressé na nation, na peuple congolais. La Bondeko tu habité à quartier Saya. Précisément la commune à Monga Foula, dans le quartier Télécom, je pense qu'il y en a bien ou pas, pour Bobongisa. Sauf qu'il y a un quartier, Bandeveno sur le quartier à Télécom, Soki Kimbondo, na Veni Sosimex, Papa Exi de suite, Papa Yakoto, mais tu vas dans Kinshasa, Boya Koto, Fondation Bondeko, Ezali Wana, Ezana Posa Nabino, Fondation Bondeko, Ezana Posa, on l'appelle chômage, Sobozali. 7 personnes en famille, 2 personnes en matin université, 5 au Batikala, 3 à 4. Boya qu'on s'inscrire, c'est gratuit. Nous faisons l'appel. Nous avons dit qu'il y a poto, on a posa, bilokos. C'est la mission de la fondation. Numéro de contact pour les alliés, bengi bande de fondation lobby à travers l'émission XZ Nalanda qui voilà ma contribution dans son biata nino rouleau ya ba singa pour bande ko batonga na so mbi na ta voiture oyo pour bande ko ba yokola ko kumba na so mbi coudre ya machine oyo pour moi moi Simon de moi ba ay ba ko tonga vous allez en plus et puis tu seras payé. Qui commence bien, qui finit bien. Merci beaucoup pour la grande équipe technique, nos héros dans l'ombre. Merci beaucoup à toi, Roland Kayembe. Voilà, s'il vous plaît, l'adresse. Hein? Tout justement, avant qu'il y ait des annonces, s'il vous plaît, au PC adresse, au PC numéro de téléphone. Voilà. Merci. Ceux qui bandeko bali kozwa biso to kotinela biso quelque chose. Tozali bongo na siège administratif na commune ya Limete industrielle na 13e rue. Na kati ya concession ya Caritas to pe ya radio catholique. Tozali na kati wana pe siège na biso social ezali bongo awa. Soki bazwa biso na numéro plus 243 85 37 51
663. Toza pe na Facebook to pe YouTube page soki obeti Fondation Bondeko ONGD okozwa biso otiki message tokokutana to pe tokoyamba yo mpona kodevelope oyo etikali. Mpona kodevelope oyo etikali, merci beaucoup na Jean-Pi Matondo, merci beaucoup pour la réalisation et l'émission Oyo, Roland Kaebebi Mboui, Ted, et puis Baudry Kaveto, notre DG chéri Nemalemba Bikapavou, et à notre boss, le représentant légal, l'initiateur, Papa Léon Lembalem. Balobi Mikodo, presse en ligne avec Moller Chingala. Tous s'abonner massivement. Nga vie de loin. Na s'abonner, na Mikodo, presse en ligne. Ah, Moller Chingala. C'est très amusant et très mignon. Et Moller Chingala, aux fantastique. Siècle, c'est pas appareil.